ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana Modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o na zika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman abino la cabino, kakaba histoire vraie, pour essa la bino, bavoué makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, bandeko nanu bosabona te na site oyo bosabone o site ya maman bino bandeko déjà bosabona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tosalelaka proverbe 19-20 po esunga yo nanga na suite ya vie po mokili eza na makambo ebele bamore na bamoreze tobandi kopesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasa ya mibla 22 ndako na verchache tobosani te koda mboka ya Willy Moucheni motomoko bien makasi balobi fondation Willy Moucheni misala kitoko topesi merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris balobi Yves Djoboke garçon de luxe asolaka plus que li solo merci na ye moko balobi Pochan Andel mobange na shipping na kati ya Colonne bamoure na bamureze olingo tinda carton na Congo Kinshasa tope na Angola bana Bundes ko hésiter te benga biso okozwa numéro ya number 1 balobi Pochan Andel mobange na shipping via totie diamant na kati ya carton ebungaka jamais logique ya makasi ekomaka vraiment na destination merci na Rita Chimuki na kati ya Dortmund balobi mwasa papa Moïse wana nazo rappeler ba vrai chéri o balingi balata kilelo bobenga Rita Chimuki na kati ya Dortmund bilambe lemba ba chemise ya kitoko ba chapeau mapapa biloko ya été ekoti epa ya Rita Chimuki benga biso ozwa numéro ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund okozala jamais déçu ba robe ya basi ya ba kombo nyonso ya kitoko ya qualité ya propre eza na maboko ya Rita Chimuki ba t-shirt na ba foulard ba chemise na ba foulard balobi Rita Chimuki umela na kati ya Dortmund soko lingo sombela mba Rita benga
nga mama Irani Masiando qui to komela nga na WhatsApp na kopesa wa numéro ya Rita Chimuki. Voilà, merci na patience na fidélité na bandeko nyonso bandaka biso partout. Bandeko bazo mitungisa mabumweza minene bazo luka numéro ya Fatou Sene la sénégalaise. Numéro ya Fatou Sene ezalaka na logo na biso. Uswa to bengi mama Irani Masiando ki okozwa. Fatou Sene aza na Belgique, boutique eza na Congo Kinshasa, ba travaillaka na Belgique, ba postaka partout ekendaka na bamboka nyonso balobi Fatou Sene la sénégalaise azaka na bagenti, azana ba soutien ya kitoko ya basio baza tolo minene, azana ba bijoux ya kitoko ya qualité, azana ba mayaka balobi Fatou Sene la sénégalaise. Boutique na biso fils fashion ekangi masolo na Kinshasa ya propre balobi Fatou Sene memi poto na Congo Kinshasa te bamoure na bamoure zebo partager mama Irani Masiando ki ayaka boué na elibino lisolo moko ndeko moko ya mwasi abengi azosenga conseil na Irani Masiando ki TV boyebi bien tango na senga ka ba conseil na lukaka mama Rosita Tenda na lukaka mama Chantal Vita na kata France wana na lukaka ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na bengi ya Simondo ya papa kokodia nzombo na kata Irlande parce que toza na besoin ya ba conseil to bosanité balobi mwana mukia beta kambunda bakolo pe babina kato benga Joyce Mansanka na kata Londres ya Joyce yaka ko beta mbunda bakolo babina pesa conseil et ko sala biso bien Joyce Mansanka petite sœur na ngamoko ba mouré na ba moureuse Irani Masiando ki yaka boliso na zo beta bandeko nanga ndeko na biso ya benga mengo tanga komba mboka te beta kaka lisolo parce que naza na besoin ya conseil naza na libala nzamba pambolanga naza kaka na mwana moko mwana nanga siko azokokisa 12 ans mama Irani azali garçon problème ni nakutami nango pona benga na senga conseil mama Irani nga na utaka Afrique na ka libala nakuta mobali nanga banda zala mobali abota na note abota te azana mwana te na fina za na histoire ya mwana te tolingana ki bolingo ezaki makasi mobali azaki mukolo nga nazaki na mo AGC par rapport ya mobali nanga mama Irene to bande kovanda bien aza mobali o ayokaka asalela nga nyonso vike tozalaki pe na mwana te tozaki vraiment na couple moko ezaki kitoko tango na yaki mama Irene nga na komaki na posta na bota ndenge tokaki mwana na poto azali pamboli na nzela mwana kofungolo ba porte sebele ndenge ka to Afrique to tiaka na mutu na biso bongo mama Irene na bande koluka kobota na bande kobota te komaki tina niveau tokende komona ba médecin po basala kaka système menga na bota mama Irene mobile nanga bikota kota ki ba ko découvrir que mobile nanga zana problème atikala ka koyebisanga te eloko ni mobile nanga salaki akende ko soana médecin ayebi ndenge moko asolaki na médecin ndenge ya kaniselaki ayaki kozwanga tokende rendez-vous na sens que bakozwa masolo epa na ye bako plantango epa na nga po nga na bota na bimisa mutu bo comprendre nazoke nango bongo parce que mama Irene bana pe bazolanda nga air moko pe na sela ka ki vrai mama po sala Anastasie Vita ya papa Trésor Chou bien makasi parce que ma teza za mutasoni ma teza papa Trésor Chou za mutasoni tazi Vita imana babi tazi Vita imana yanga moko privé Anastasie umela boni basanga Naomi Muwenge ya papa de Gaulle na kati Luton balobi wana yanga bongo te Beatrice Lokilo ya monsieur fils Lokilo couple d'accord na kati Londres vas-y partagez lisolo to ke nango ka boui abi mama Irene mobile ninga sola ekunanga na kende bazwa masola père batsango pala nga ponga na bimisa mutu na mokili nga pe na ote koya na nga mama Irene nazaki pe jeune par rapport à mobile nazalaki pe amoureuse o mobile akoloba na kosala viki nazaki pe na posa na bota mama Irene tokenda basala masolo nzamba basala biso grâce masolo wana esimba na bota mwana banda na bota mwana zokende 12 ans nazana mwana mususu te natika kaka na mwana moko mama Irene tant tozo vanda tozaki découple tolingana ki mingi mobali nanga na camarade na zaki marié na bana 4 mama Irene couple on zaki mwasi akomaki lokola camarade nanga mobali pas zaki camarade ya mobali nanga na kuta bango déjà bazaka famille mama Irene to vanda ka bien problème ezalaka te sali ke couple on eki kozoma tata
camarade ya mobali na ngana mwasi ne bayaki kokabwana. Est-ce que vous comprendre les solo bien bolanda ngana bokebi ba mourir na ba mourise pourtant on abetaka masolo na lobaka mingi Jésus-Christ revient bientôt mwana na moto azozonga na ebisaka pino ezaka slogan mama Irane Masiendo kite slogan na ngezalaka ebete linde zoboma bango ba bana jiba bébé ngande mama mwasi atika masolo na défaut. Jésus-Christ revient bientôt ça juste pour na ko rappeler bino ke mwana na moto azozonga vi ke ndenge tozo vivre na se na tango tozo ka mingi pe mona mingi ya mwana tosalaka proverbe 19:20 bamure na bamureze bamerani couple na bayaki kokabwana tango bakabwani nga azaki camarade ya mwasi mobali bazaki ba pire bazaki deux couples tozaki vraiment close to famille wana bakabwani mama irani ezaki pasi e umela kite camarade ya mobali nanga ayaki kobala fille moko boye tanga bali fille yango ngana fille wana ebande ko simba penza de na sens nini vu que ngana azaki déjà camarade ya mwasi ya mobali na ye mama ya bana na ye pe bakabwana me ngana to tika na relation kaka lokola ba camarade ko fi wana bande ko budenga bande ko ngana te sel ke ngape na bande ko budei donc mibali ba comprendre déjà que ngana fi wana e simba te vi ke ngana sola na ex ya mobali na ye aza camarade na nga penza po tozalaka bongo bakabwana mobali eza vie privée na bango me ngana tika na ngana relation bien na mwasi wana sko mwasi ya ki camarade mobali na nga balaki temebi ke na solara na mbandane akoma ko budenga nga pe na kotsa ke esprit na bandaki pe ko kipe tendeng kaka ezalaka mama Irene mutamto sa la vie n'est pas na mais mibali bazaki toujours kaka ba camarade mama Irene mibali ndenge bazalaka boyo tolobaka ke mibali babombaka makambo mibali nyonso te babombaka makambo lona totalisa communauté mibali tolobaka ke mibali azane loko moko awa abombaka makambo mibali nyonso te bazaka na biloko wana biloko ezaka na sa gorge bomba makambo mibali mingi biloko ase longwa bango soki remarqué mibali alelo ya kilelo bakoma bempoli makasi tomona quand même na réseaux sociaux mobali azofinga mwasi pas possible bien que na tanga ba mama so ba papa bazali ko finga ba mama mais ya kilelo eleki mobali azofinga mwasi nzoto solo mobali azofinga mwasi biloko moko ozomona ke ekoki ko finga mate mibali alelo bakoma basongi minoko batobola bapasola tondolo mobala lobaka mingi on dirait mwasi mobali lokola kuna lokola voyou mibali ba changea pourquoi na lobi boye mibali bodozaka mibali mingi bakoma biloba loba ndenge za boke feti ne place mobala yo kila mwasi soni mwasi azoloba mingi comme mona mwasi ozokela mobali soni mobala azoloba mingi na ba débat ya ba politique ya makambo église mobala zo discuter mwasi comme okaso pa mobali nanga tanga te ba discussion ça les terre à terre maza tembe na mamba politique donc ozomona pa ke mobali atanga te discussion azo comprendre te ce que moi ça koma na basoni basi ya bongo bazami bala soni baza pourquoi na lobe loko na bimbali bazami bala soni mama Irene camarade ya mobali nanga kende ko betela mwasi na wabala kisika masolo alobi na eke mwasa camarade nanga linga kota buda kopo sala nyo pe betaka ekara nenga zawana kutu soka na décevoir yena blessé libala ne kufana kusangota na seconde parce que moi no bazala ane wana omona moi te kaza ba traîna bana nanga mwana wana na logique a mwana nanga parce que mobali na mimanga pa ba médecin bazwa limba nanga mobali na koso ndire limba ane eza yanga ya ye batia mwasi na yanga batia mwasi na abota mwana wana donc avanda kandenga vada po ebiloti Mama Irene, c'est vrai. Tant on a botaki mwano, oui, batonga biso pe na debi ki mwana nga kukai na mbana ya ser wana. Mais ele kaka nango parce que conscience nango biki na sala nango to mbali nanga pa kipaka nete nzoka mobali nanga ayebaka likambo. Mama Irene lokola mwasi ya mibale alingaka ngai te akomi kotonga. Mobali nanga botaka te nga na budaka ye soki ex mobali naza na posa swana mobali ne pona bana nga na zwaka le devant fona benga mobali ne seki bazo bengo zo yamba te pona nini eloko nini salaka nga abandi koloba n'importe quoi tia komi na niveau ya kobimisa secret o mobali na ye basalaka na mobali nanga mama Irene ezongi na matoi ya ex ya mobali na ye abengi nga biyaya yoka makamunga na zoyo kabina yo nini poto koperaka bien na ex wana oya zaka mwasa camarade ya mobali nanga bitala mamwa na zoka mwa mbalo aza biloba loba za kempoli te makambo kelo bapa mwasi na bala boye na benga na yo kengo mwasi ne mutalobi abi mwasi ne mutabi zana koti ya fiyo azobe kanga masolo yo moko yoka ba koti fiyo abi oui alobi ke boye na boye mama Irene esala kinga choc esala kinga mabe
na ebisi mwasi ya do ex ya camarade ben abisi na oyo ka lelo na yebi yango te mais papa zate soki aye na sola na ye asa biyo bat baloba bana biso bakokana so basala beseke babando qu'il faut porter bango plainte pe le kabe basala rango fo bayebisa mutu ye moko ndima mama Irene chose grave na vandisi mobali na suena mobali avoué alobi asalaka ngo me kobanga to eza mboka mikambo mboka loi nakenda pa médecin tosalaka mikanda tosinya oyebisenga te mpona ni te bapesaka baformulaire mofale yo mpo remplir nalukaka fille moko mama Irene mobala komplikanga vie mobala akenda kondima bakota barambisa bapapier komi kote nanga mobala ndima comme singa nazalaki d'accord mama Irene nayebaka eloko oyo te lisolo nazobetelo mama Irene esalinga pasi nazobala mobali eske tokosesa mwana testa ADN te alobi te kose déranger te ngam nazoyebisa yo nga azaka na problème mwa nteke banda tobota mwana oti sikoyo na bota asu te me po ani bazoyeka ya yo moko tabi naza na problème mwana peso mwana eza te yango bamédecin baproposaka nga baproposanga kuti naluka mundele me namonaki soki nazwi mundele ekosala propre te na couple na biso lokola camarade nanga ayebi eta nanga aza camarade oyo tovandaka neki camarade avant ye abala mwasi nye kutu ya liboso avant penga na bala biso ozaka déjà ba camarade ayebi eta nanga ayebi pasi nanga vi ke ozalaki jeune ozalaki na posa suka bota il a fallu tout ça ngo mena comprendre te pourquoi ke kolobango oui tenye kolobango un jour mais moment nango yango te ake nango avant mama Irene anga lobango na moment ni mwana oki 12 ans mama Irene na lembi na ebite bo pesanga conseil na vanda na libala oyo mobala salanga makambo nga moko na miyebi te mama Irene chance ex na ya liboso mama bala na a comprendre tanga yoki vérité abi mais pourquoi bolobaki te mais moi ça batakosa ni pe libala se kufa mama Irene moi so babali ya mibala eko panza mobali na nga na camarade na ba koma ki lokola bandeko moi si wana za problématique yango pesa mibali conseil ata ce que lingaka moi si mingi tala nano maturité na capacité ya comportement ya mwasi oza na ye mwasi aza nzunzu ebela lobaka aza na frente mwasi abonga aza mwasi akoyebisaka basekret mama Irene mwasi aza orgueilleuse aza teti aza lolendo mama Irene aza difficile mpona kovivre naye donc soki ya lobi ye moto alobi donc ye aza ye mama Irene aza très impoli mama Irene nayebi te nakokalifie mwasi wana ndenge nini bopesanga conseil navanda na libala to na boma libala bamurele bamurezi na komi nanga vraiment na suka mama Irene Masiendo ki identité ya bundesa lobelo komoko bandeko bokoma na ba commentaire ndeko ayeko senga conseil na Irene Masiendo ki TV na tangi komba mboka te na beti pe lisolo debu na vandi penate pona kota na ba détail bususu na kenonka tout droit mais histoire yango yo toza na posa ba conseil ndeko azosenga asilikeli mobali pourquoi yebisaki avante a prévenir ye ke viezo kende boy katike na ignorance panda ba nebele boy aza choqué mobali o aza mobala mukolo baza ne kar ya bambula ebele na mobali oyo asukisi ye mutema asala nini avanda na mobali to aboma libala bamurena bamurezi nga Irene Masiendo ki na boma nga libala te nga Irene Masiendo ki malobeza mboka bino tozozela bino bato bokolanda biso bokoma na ba commentaire yango likambo nyonso soko ningo sala yango yaya vaut koyebisa mutu vérité azala d'accord soki abona boutique ya vérité esikolaka quel que soit problème ko bangaka partenaire na ote na yebisaka ba mama bo bangaka mibali na bino te bo pesaka bango nde respect soki ozana problème vandisa papa yebisa vérité azala d'accord bo sala ensemble ndenge moko pena mibali soki ozana problème yebisa mwasi na vérité soki aza d'accord bo sala ngo ensemble soki bondimani bo selo ko moko na bolingo na bo moko biloko aboye kozala te parce que esala makanango déjà na bato baso loli pasi ya mwasi ezaka po ezaki kidiba po nazomona ngo lokola humiliation parce que bakomi kofingela yango epa ya mwasi oyo camarade mobali na ye abalisika mais soki totali pembeni totali pe likolo totali pe na se bokomaka ba commentaire nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance wana tokutani mbala sima ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te la na lobi bisous bye bye. Deuxième niveau.
ascenseur, zéro ascenseur, le matin, on a deuxième niveau. Comment quoi? Oui, comment on doit Fils Fashion. Ah, merci. La deuxième niveau. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième niveau. Fils Fashion. Il y a quand même un bon numéro 5 navires, ma casquette à la qualité de la faute à notre le passe la commission et bien la presse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant à la donc Fils Fashion. Et t'es qu'à la qualité. Là qui sont on a vu aussi qu'il y a une robe. On a tout un petit monde à ça qui signe on a commenté à on a eu nos blondes. Ça peut s'en adresser. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, tu as fait comment bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse à l'île, nous avons déjà les aides classes. Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene collant et loko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu aubergine ezate toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto toza na ba vernis toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de